PPRD en tant que parti à opposition, FCC va rappeler que biso toujours exigé ba élection et ndimami na batunyoso na délai constitutionnel. So basali yango te seke bazolinga ka mobulu. Toujours exigé tokokota na maponami, tokokota pe na enrôlement, bende kasi na seni oyo te, bati ya seni oyo opposition fa kota normalement na ndenge mobeko esengi que opposition basala ba procès verbaux ya désignation ba membre na bango batindika yango na Assemblée nationale bakende kosala seni ensemble bakosala yango bango moko te. Seni epesaki mikolo tuku misato opona kosala enrôlement na parti ya ouest pe ekobanda na sima mikolo tuku misato tolo basanza moko na parti ya est kasi bino bolbini nivo kozela mikolo wana mileka po tope boko tinda batu na bino bakende kwa s'enrôler soki bapesi bino ya noté na mikolo tuku misato wana enrôlement ekosila batu na bino bakopesa kombo to bakopesa kombo te kasi yango baosala ngo na ndenge balingi donc nyonso wana epesa kobanga ke démocratie na biso sikoyo ezokende mabe. D'abord seni oyo endimami na bato nyonso te, seni oyo eza illégal, babimisi calendrier oyo ezolakisa bien ke biloko bazosala eza na flou makasi, tozoyeba te so ya solo so eza balon de se. Na ndenge baosala makambo bakoarole ndenge nini na Kinshasa awa na ndenge bato nyonso baomona bakarte ya flou centre ya inscription oyo bakoyebisa yo ke eza na 8 bureau ou bien na 8 machine ou bien na 20 machine mais okomona na kati ka machine moko et puis na lanterre bato bazala informé mais bao baza nommé eza batu mosusu siko seni ya ndenge wana omona seni ya saisir ba cour constitutionnelle alors que cour constitutionnelle wana ayebi ke seni ya ko saisir yete na requête ya interprétation ya constitution cour constitutionnelle omoni ke yete andimeli ya kati te makambo donc na nyonso wana biloko nyonso ekomi na maboko ya union sacrée eza koviole droit ya peuple ya komiponela bato oyo elingi na 2023